Mbote, mbote, mbote na bandeko nyonso, meilleur vœu, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année na ba famille bisika tozwami à travers le monde en tout cas. Mois de janvier mobimba oyo ekozala kaka ya bonne année ya ba vœu ya ba souhait ya année moko ya kimia année ya esengo po biso na mboka na biso tobesana tout le mois de janvier en tout cas to continuera na biso ko présenter ba vœu jusqu'au 31 donc to lembate to présenter de balobaka mieux vaut tard que jamais hein. Ce qui le premier au salaki yango te tu peux te rattraper même le 10 même le 20 et ça la gros problème te en tout cas. Bonne année, année kitoko o esimba kite na année passée, année oyo esimba na kombo na Yesu. En tout cas, pour na pe bandeko o début année o ekuti bango na sango ya mawa. En tout cas, tika ite kimi ankolo ezala na mitema na bino. Bo traverser moment oyo avec beaucoup de courage. Eza nzambende a décidé bongo na souveraineté na ye ke bandeko batika biso. En tout cas, nzela eza molai biso to tikali to telema to continuer nzela nzamba kopesa makasi yende biyano na mituna na biso. Alors, pour aujourd'hui, nalingaki muketo so la likambu o eza ko se passer sur les réseaux sociaux. Il y a de cela quelques temps to monaki problème et bimaki na internet entre d'un côté Bellevue, ba fan, plus ba fan hein, po bango moko ba actrice baza penza na problème mon côté oyo bago ba eko exposer liboso na biso mais to monaki plus entre ba fan d'un côté ba fan ya Bellevue de l'autre côté ba fan ya Sila moi affrontement moko boy donc ba famille libota pe ba Abakouk de l'autre côté to monaki lisusu ba Abakouk na ba fan ya Dinana la douce donc kuna lisusu ekomaki moi affrontement moi problème en tout cas nous eningisa qui vraiment moi net pendant quelques mois ba se tirailler mais entre bango oui tant que soko zotala bango boye tu te dis sûrement il y a quelque chose qui se passe entre eux po ata soki tozwi exemple net ya volcan to mona kango kaka tangu explosa katangu lave bandaka ko couler to mona moto ezobima na volcan ezopesa somo nde to mona ki dernièrement salamaki na Goma volcan ezosopa lave ezokitama ya moto wana ya potopoto ezotambola donc na somo mais to moni kaka tangu ebimi mais volcan ebandaka moment wana te ba ne wana nyonso yoko mona kaka ngomba ne vandi nango tranquille eloko moko te ezali mais na kati kuna volcan wana ezako se préparer ezako bongama pour que un jour eya ko pela eya ko sopa lave ndenge salaka wana donc pour dire que ba kambo nyonso to mona comme ezako se passer entre ba fan ya Sila d'un côté, ba fan ya Bellevue de l'autre, c'est comme si il y a na base nango là à l'intérieur na se nango soubassement ezali quelque chose qui s'est fait dans le noir, quelque chose qui se prépare en amont pour ba résultat nango ebima en aval o to ya komona batu bakomi ko swana batu bakomi ko se tirailler lokola o moto o ezolinga lisusu epela o biso nyonso tozo souhaiter epela te po lobi déjà na mona ki ba tension ya batu ekomaki déjà ya komata comme si explosé kaka explosé. Pourquoi? Parce que hier il y a eu na chaîne na biso pezali soki botali bokomona audio ya Bellevue na Moura audio moko etambola kilobi ngai pe nazwaki yango audio wana na kati tozomona eza conversation ya Bellevue na Moura conversation oyo déjà eza censé être privée entre deux personnes. Je ne sais pas pourquoi est fuité, pourquoi est bimi, pourquoi est commis la place publique. Oh, eza conversation entre bino. S'il faut toujours qu'enregistrer ou s'il faut toujours qu'on publie nyonso, si c'est le cas, donc batu nyonso ba koma ko publier tout ce qui est ba appel na bango ba message na bango o eza na ba téléphone. Alors moto mokili ko pela moto dans ces cas. Pour conversation, on a normalement ezaki na cadre privé. Je ne sais pas ebima qui peut eza entre deux personnes. Ebima et comme na maboko ya moto mosusu ndenge nini et pourquoi but ezalaki nini. Je ne sais pas, ponga en tout cas entourage ya bongo to environnement ya bongo ezopesa na somo pona ko vivre.
likambo eza censé esuka entre bino mibale ekoma na miso epai ya bato mosusu ndenge nini. Il y a de ces choses qui se dit tout bas. Eza pe na makambo o elobamaka tout haut. Makambo nyonso te balobaka yango na miso ya bato nyonso. Eya na makambo mosusu pe lobami entre bino bolobani ba vérité, entre bino bosololi likambo comme il se doit. Mais elingi koloba te ke na makambo wana nyonso fo boya kobimisa yango na miso ya bato grand jour. Je sais pas objectif eza nini tangu audio wana ebimi. Bato mosusu pe na sololaki na ndeko mosusu alobi oh non, mais pourquoi aussi Bellevue abengaki Moura? Il fallait pas abenga ye, il fallait tika kaka likambo ngo eleka bongo. Bon, sûrement je me suis dit aza pe mutu sûrement et ça là qui est pasi nani yango penda ko supporter aux oies de jour et de jour oyo matin midi soir ba live ezo sala mabatu bazo loba bazo benga bazo finga bazo rabaisser yo bazo memisa yo ba charge ba mikumba o makambo mususu oyebi na oyo oyebite batu bazo finga bazo kitisa yo bazo rabaisser yo sûrement na bo moto na ye en tout cas elle a été peut-être touchée. Yango tam mususu alobi na moment elikam peut-être aluki na simbela wapi atali bo ayebi nazalaka na baleki o yanga ibazalaka nanga mais pourquoi baleki yango ba obundelanga te, pourquoi baleki yango ba olobelanga te po ba ata soki ba okotelanga te mais ba kitisa ta moto oyo ba boma ta moto. Moi je pense c'est dans ce sens là nde abenga ki Moura, mais je me demande pourquoi conversation na bango ekomaki na maboko to na matoi ya troisième personne. Mabendenga eloko nde na condamné place wana pourquoi ebimi, pourquoi etamboli eloko eza lisolo na bino entre bino mibale soki biso nyonso tozali awa biso nyonso ata na ba famille ata entre amis to solo laka mais ba makambu nyonso to solo laka te wana ekomaka na mato ya batu nyonso soki fi faut ekoma na mato ya batu nyonso mais kozala somo et kozala suka. En tout cas, makambo yo eza clarté. Pourquoi ebimi lisusu makambo déjà si batusi ba lobaki batusi ba misusu ba finga ba misusu ba seka ba chiola. Pourquoi elingi lisusu ebanda? Est-ce que il y a une main noire na sima o eza ko pousser batu ba pelisaka moto? Est-ce que il y a batu bazate famille bota o baza ba fan ya Bellevue to ya Bellard o ba soutenaka musala na ye bazate po bango pe ba telema ba mettre pe fin ba se manifester pe tangu baza ko attaquer o yazali lokola numéro 1 ya musala na bango o azali lokola actrice na bango préférée ba fan na ye. Pourquoi famille bota était les makate pour na pe bango pe baya ko s'opposer ba lobake non cette fois-ci on ne touche pas à notre star. Pourquoi boter les maraté po to mona ka ba cook bango pena soki mutaye ko na lo yenge na kombo asila en tout cas ba ko stopper yo o ko sentir penza ke ba bimeli yo ndenge ba chinois ba bimaka pona mama na bango nani mami na bango pona ndenge ba cook ba bimaka pe pona sila na bango. Alors famille bota bino pe soki boyoki likambu boyoki kombo ya Bellevue il faut boter les makape po bolobaka po mettre fin na hémorragie wana pour dire que non stop ça s'arrête là. Soki ba eko attaquer bino pe non bozo kata hémorragie quoi po likambu kende musika te mais aussi longtemps bozo na bino passive bo ki para na bino te bat pe ba ko continuer ko ya ko beta na bango toujours marteau ko beta c'était sur star nabino. Donc c'est un peu ça le problème. Est-ce que ça complot mon côté zo salama tout autour ya Bellevue? Est-ce que ezana batute o balingi ba casser carrière nae to ba casser élan nae parce que mutu soka za nae faible mutu soka yebi nae musalate mutu soka za nae na quelque chose de puissant na kati nae jamais bakoki ko tia emisu jamais bakoki ko bambake mabanga tout le temps. Sûrement elle a quelque chose il y a bien, il y a kitoko, il y a makasi katinae, il y a quelque chose, il y a fort, il y a forte, il y a puissante katinae, oh ezo sala que et attirer batu mususu et même batu et pousser batu mususu na jalousie, ton à moi haine moroboy envers ye. Je sais pas, peut-être c'est sa chaîne YouTube, peut-être c'est le travail qui est fait là-bas, peut-être aussi c'est sa vie personnelle, je ne sais pas, mais
il faut koluka ko éclairer tout ça. Pourquoi? Comme si balingi ba étouffé, comme si balingi a limwa, a disparaître na scène, comme si balingi a sila complètement. Pour tout le temps kaka kombo na yo fe bimaka, kombo na yo fe bimaka, kombo na yo, oso déranger en quoi? Et tu déranges qui? Mais ces personnes-là, bah, se manifester au lieu bazala dans le noir, bah, instrumentalisaka batu, bah, poussaka batu, pona ko bimisaka ko pelisaka ba moto, hein? Jusqu'à aller à attaquer qu'elle est lesbienne, ceci, cela, ndenge et panzana qui n'a pas conversation mususu toyoka ki. Bon, je ne suis pas là, je ne vais pas rentrer dans ma solo na bango wana nyonso, mais pour dire que aza mutu soki eza ba orientation na sexuelle, en tout cas toko senga kaka toko tika ende na maboko nzambe. Nzambe mutu aza capable ya ko changer si c'est le cas. Biso banani poto juger nzambe muta capable ya ko changer ya ko délivrer ya ko kangola ye na nzela wana peut-être to ebite tam susu pe soki ezaka ya solo tam susu na kati na epa bundaka kabwana na likambo yango. Si c'est le cas, pourquoi pas ozupe ata instant na yo obondeli pe po na ye po nzamba kangola ye na musa na nzela wana soki na motema noza convaincu que za nzela ya mabe oli ya ko finga po soko fingi e ko changer na ngwelo côté autant mieux ko talisa posa na yo et pas ya oya bongo la kaba situation a changé comportement na ye, a changé orientation sexuelle na ye, a zonga ndenge ya kela qui est si elle est oyo batu balobaka soka za na ye bongo te a ko continuer vie na ye parce que elle est libre, hein, elle est libre de faire sa vie. Oh biso tokoki kolobaka kana na belle vue a continuer ko bosser. C'est grâce à Moussala na ende batu bayebaki. C'est grâce à Moussala na ende lelo batu bakomi ko envier. C'est grâce à Moussala na ende lelo a commis peut-être na ba jaloux tout autour. On ne sait pas. Ezo uta wapi. Ezo uta na ba fan. Ezo uta na batu ya Moussala. Ezo uta na ben connu. On ne sait pas. Donc azala makasi a continuer ko bosser, à se concentrer na Moussala na ye, a ignorer batu oyo nyonso bayaka na makambu ya mabe tout autour pona ko panza. Aeba na kozala clair vis-à-vis ya ba oyo bayaka na ba makambu ya mabe, olobi na e vérité o tande lié vérité tout le 4 points au lieu bisi vérité na e en face. Et puis ozala trop naba oyo ya yo oyo zana bango sur bango nde tambola kana bango bango nde vanda kana bango bango nde lia kana bango, hein, koko sangisaka te tantôt tu es avec oyo tantôt komina oyo tantôt comme non zalaka na ba oyo ya yo ba vrai ba oyo si umeli na bango ba oyo si yebi bango spe o mesani na bango koyeba kotia ba limite, parler de quoi avec qui, fréquenter qui et pourquoi. Savoir poser des limites, c'est très important sur ce point-là. Sokite, banda toujours qu'on revenir, comme quoi moi, bozo tourner à rond et bozo zonga kaka na même situation ya bandeli. Il faut qu'on soit très attention sur ce point-là. Pourquoi ça doit toujours revenir? Pourquoi on doit toujours tirer sur toi? On cherche à te distraire pour perdre peut-être, perdre équilibre, perdre place nayo sur la scène, on ne sait pas. Il faut faire très attention sur ce point-là. Pourquoi kaka kombo nayo? Batubaza ebele. Mais c'est toujours sur toi qu'on veut tirer. C'est toujours sur toi qu'on veut jeter de pierres. Donc il faut bafan nanga et qu'on a senga plus na famille libota en tout cas il faut bo lamuka bozala pe ya côté les ma bozala penza debout bozala ya ko lamuka famille libota bozala ya ko lala te on dirait boza trop malili ce n'est pas bon bozala ya ko lamuka bo défendaka oyo azali actrice na bino oyo azali maman na bino we to benga epe bongo oyo azali maman na bino oyo azali star na bino bo soutenaka musala na ye bifo bino pe bo bundelaka ye po tango azozala traité ndengwana tango bazoya ko tanda ndengwana na mutalaka en tout cas sa propreté pour ce muta démarrer live moko boy amoni que il y a de batu baza ko contester batu bazo telemela batu bazo défendre pe mutu na bango o mona ke côté équilibre ata mutu soka linga ya koloba n'importe quoi aroza na limite ebi que non batu na e bazali na terrain mais tango bino bazo ya ko attaquer mutu a réagir sakazate to batu baza ko réagir bazaka amukezo créer des équilibres en tout cas
tolingana bomoko famille libota lamuka.